Bienvenue chez Ursule Beauté Loi TV, Beauté na balandi nyonso ou balandaka Ursule Beauté Loi TV. Alors lelo to yelibino Ifoku Renate. Mère de jumelles, mère de 3 enfants, mère de jolies filles. To yelibino Ifoku Renate Oazali Bongo. Comédienne Nabiso, donc to yebie na kombo ya Ifoku na théâtre kombo na ye Renate Ndaya. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos et ça la malamu mingi. Et n'hésitez pas surtout, il y a quoi appuyer cloche, il y a notification pour que prochainement, tant que tu as vidéo nabiso et comme la bino directement na ba notification. Alors, lelo to ye kolobela Ifoku Renate Ndaya. O bozali komona bongo na profil na biso na miniature na biso ye wana comédienne na biso, donc babenga kaye mama social, babenga kaye mwasi ya motema malamu, babenga kaye mama ya baka difficile. Ifoku Renate ye wana liboso na bino. Abandaki musala na ye ya comédie, abandaki yango lokola ba aventure. Ifoku Renate aza mwana mongala auta bongo na mboka ya Bangala. Alors ezalaki facile te po na ye kokoma tina Kinshasa po aya kosala musala na ye oye areva na vie na ye. Avandaka na ye na mboka na bango comme azaki na makila wana deja na nzoto, bana deja konsentir ke aozala star munene na mboka, aozala comédienne moko ya munene. Alors il faut kokoma na ye na Kinshasa. Kokoma na ye na Kinshasa tango abungisaki mama na ye na papa na ye, ayaki kokoma na Kinshasa. Tanga ye kokoma na Kinshasa, aye koluka karande zala koluka kosala ba théâtre na ye, koluka ba groupe ya kokota, ayaki kokende bongo koluka kosala théâtre na groupe moko boye. Alors tango akutaki ba mikolo ya théâtre neti ba ya Gabi, akutaki ba mikolo ya théâtre pena ba mikolo ya théâtre neti ba mama kulute bakata, en tout cas akutanaki na ba mikolo ya théâtre ebele. Ezaki kut na ba mikolo musu ya théâtre babadai ko boya ko jouer na Ifoku bazomoneka o autine mboka alo bakutu lingala moya bien te quoi, bate bele penza baboyaki ko jouer na Renate Ifoku. Alors aboyaki kotika musala na ye malgré ba humiliaki ye, malgré baboyaki ko jouer na ye, alobaki ako continuer toujours musala na ye. Ifoku Renate a continué qui toujours musala na ye, petit à petit akomaki ko évoluer bambongo na azozwa azosala mwa makamba minene comme azalaki vraiment mayele mingi, abandaki kosala vraiment makamba minene na mbongo abandaki kozwa. Et kolala kolamuka c'était le 30 avril 2022 où Ifoku asalaki mariage na ye. Donc asalaki mariage na ye ya civil ezalaki le 30 avril 2022. Et lelo toza le 30 avril 2023 eza bongo une année de mariage ya Ifoku Renate Ndaya. Alors tout le monde qui absence ya mobile na ye le jour ya mariage, mobile na ye wana na tilibino na miniature azaka na États-Unis, azalaka na ye na Kinshasa te. Alors et salaka que le jour à mariage ya Ifoku Renate na mobile na ye, et basalaki mariage par procuration, donc ezaki bongo mariage par représentation. Basalaki commune, basalaki civil, et Ifoku Renate azoka ba insulte et belé. Après libala na ye na réseaux sociaux batu ba insultaka mobali na ye aza mukolo, mobali na ye aza papa ya bana, aza na ndaku na ye na mwasi na ye, batu vraiment ebele ba insultaka mobali na ye po azalaka marié à l'époque. Et il faut kutango balaka réseaux sociaux eninganaka. Ezaka même na batu o babane ko sa ba live pona ko finga Ifoku Renate. Mais comme aza femme forte, comme ayebaka ke mobali na ye alingiye, comme alingaka mobali na ye kaka na ndenge azali, comme ayebaka ke mobali na ye aza bongo divorcé, alors elobelaka ye eloko mokote.
alakisaka mobali na ye te, aplibiaka photo ya mobali na ye te mokolo ya libala na ye ti fiançailles na ye makambo nyonso il faut ku aplibiaka photo ya mobali na ye te. Tomonaka prédote, tomonaka dot, tomonaka civil. Et lelo à l'occasion ya anniversaire ya 1 an de mariage, il faut ku abongisa ki bongo ko publier mobali na ye. Donc lelo kande balobaka papa aza pas il faut ku papa aza a publié papa lelo esengoto esengote papa yeyo papa aza tomoni biso nyonso mobali ya Renata il faut ku oyo alongola ye na celibat o alatisa ye libende ya kilo na loboko o akomisa ye oyo azali mobali o asombele voiture o akomisa ye fille ya voiture fille ya jeep mobali na ye yeyo alakisi ye. Alors pour na bino bato boyaka na internet ko finga Renata ko finga il faut ku ke akotika la kolaksa mobali na ye na réseaux sociaux te azobanga kolaksa mobali na ye po mobali na ye aza mukolo botika ngana yebisa bino lelo mobala mukolo azalate. Mobala mukolo azalate mwasi mukolo nde azalaka. Pour ceux qui jeune garçon abali mwasi aza mukolo makasi nde zara problème. Mais ceux qui mwana mwasi abali mobali o aza mukolo makasi ezara nango problème ite mobali ya yeyo. Alakisi mobali na ye il faut quoi ça déjà mère de 3 filles. Aza na jumelle na ye na moi aza ba jumelle mi balé na moi na ye moko donc 3 filles déjà papa o paza na bana na ye donc bana na bango bakobota mwana moko to de bana c'est tout bon ça la vie na bango ensemble donc toyaki na réseaux sociaux to lobaki Renata yeyo alakisi biso mobali na ye. Alors aza na ye na vie ya mabete Renata zaka na vie na ye déjà ya bien mobali zaraka azo kwa soin na yo esili mobala za mukolo aza mwa muke soka zo ka soin na yo esili bande ko fo tala mibala robala fo tala mibala robala mobala soka zo ka soin na yo na libota na yo na bana na yo esili aza mukolo aza soki ndenge nini me azwa kaka soin ya libota na ye yango Renata akoya na ye na kamoko ya bien donc beta libaku na miliki kande baloba baninga babeta mabaku na mabanga o pasi sila rate mais Renata penda abeta ki libaku na ye na miliki lelo abimiseli biso mobali na ye papa yeyo esengote. Alors bino bato boya loba pona Renata mwana mungala yeyo mwana mungala misuga mwana mwasi o abundi pena na vie na eti akomi lelo o azali azana na expérience mingi te na musala azana ye vraiment une expérience mingi te na musala za batu mususu banda théâtre bazana expérience et belle koleka même il faut ku Renata mais bakomi même pas na linzaka ya Renata. Lelo il faut quoi comme na groupe na ye lelo afongola YouTube na ye lelo azo produire ba théâtre aza productrice ya chaîne na ye courage kande baloba bangala bazaka misu polele bangala bazaka misu ga donc mwana mongo il faut ku Renata ya ba il faut ku ye wana ye bozo mwana donc courage et kenge fait l'homme courage na ende et futa lelo azo se retrouver lelo comment na chaîne na ye bato kutoye bakala ba mikolo akala mingi bazata na chaîne YouTube te mingi ba kokata ko produit ba théâtre te mais lelo il faut quoi comment ça là on po nini ayebaki nani oye azali malgré ba insulte malgré batu ba insulta ye malgré batu ba finga ye mais ayebaki eloko nini oyo ye ayaki kosala na théâtre ayebaki et ambition na ye ayebaki vraiment ambition na ye yango tomoni lelo il faut que Renata évolution na ye eza vraiment ça va aza ko évoluer très bien donc évolution na ye penza ça va donc aza na ye ko kende très bien musala na ye ezo kende liboso nyos ya ye eza pepele akuta na papa malamu pona bana na ye pona bato nyos bozaki koloba il faut quoi bali mukolo il faut ko mobali na ye eza mukolo il faut ko azana premièrement moi si oyo ayeba ki ko kanisa ana bana na ye o baza déjà ba jeune fille. Alors ndenga na bana o bada ba jeune fille akokay ko kezwa jeune garçon te
akoke koke bala mobali o aza jeune garçon te. Po bana na ye ya liboso to o amwasi ya liboso aza déjà une grande fille. Ya mibale mapasa bakomi déjà basi mbinga. Donc akoke koke zwaka mobali moko te o azaka jeune fille po aya ebotole ba problème na ndako na ye. Yango bomoni il faut que Renate a trouvé ki mobali na ye o aza bongo papa o akozwa soin na ye akozwa pe soin ya bana na ye. Kotala mobali oyo aza ni mabe, aza vraiment mabete, aza mobali oyo akoka na ye na star na biso il faut que Renate Ndaya mwana mungala. Alors lelo na ye la kibino mobali ya ifoku na ya kolakisa bino mobali na ye po to finga ki ye mingi to lukaki ba photo lukuta to ya kotia na internet po to kosa ke onde mobala Renate to finga ki ifoku vraiment mingi. Afinga maki na théâtre, afinga maki na réseaux sociaux po abalaki mariage par représentation po abalaki mobali moko ya mukolo. Donc ye moko ayebaki eloko nini o ye abande koluka. Balaki mobali na ye o azalaki bongo na âge avancé ke ye, mais mobali o azozwa soin na ye, azozwa charge na ye ndenge esengeli. Il faut que aza déjà mama lopango avandaka na ndako ko futela te, avandaka na ndako ya ye moko. Et puis ndako na ye bazo jouer lango ba théâtre mingi mikolo. Donc ndako moko ya kafu mobali o ataye vraiment na ba norme ya mwasi ndenge esengeli. Ezate loka ba star na biso misusu bazalaka yenda oke kabelaka mobali mbongo yenda zo bata théâtre to mona bata théâtre belé. Ba star na biso théâtre to mona ebelé alingi mwa ane mwa mobali ne mo ba mukie moi jeune garçon moko boye yenda zo kabelaka ye yenda zo salaka ba dépenses yenda zo kenda ko sombelaka bilamba yenda zo luka la azalisia na miso batu ti akene musika ye moko pa pesi na mbongo ne libala. Mais na ifuku Renate eza kawana te. En tout cas epa na ye azwa mobali na ye o aza responsable o azwa ka charge ya bana na ye ba otanga na bekoli ya kitoko po azwi mobali o aza vraiment responsable. Oyende ezalaka. Donc bravo star mutu ezo sala e kande baloba bauta nde baganyaka yango pe to mona pe bauta. Donc Renate ifoku azo gagner na ye. Donc mouta nde azo gagner na ye. Vie ezaka bongo, vie eza faux na ba principe, vie eza faux kozala mayele. Donc ekenge fait l'homme avançant dit vie ezaka bongo. Alors merci na balandi nyonso ya Ursule Botelo TV. Kande tolobar seza mbalano ya liboso cher internet seza mbalano ya liboso oyo okoti na chaîne na biso. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos et bienvenue chez Ursule Botelo TV. N'hésitez pas surtout d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles sur Ursule Botelo TV. Alors merci bobo sanaba j'aime nangate bobo sanaba commentaire nangate. Donc ba fan nyonso o balingaka il faut que Renate Ndaya ya bino vidéo yango wana ya bino il faut que ye wana. Alors manifestez-vous dans les commentaires ce ko lingaka il faut que ce qui vraiment au sepelaka na Renate Ndaya. En tout cas bo se manifester na ba commentaire ba o yaye bo se manifester e kozala malamu mingi wana tokutani bongo. À la prochaine émission. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos. J'ai dit bien partagez nos vidéos. Bisous. Bye.